Dans le système il y a digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono existait na Stockholm bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka. Merci. Christian Choga vous dit, bon moko ya mboka, site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve bon moko ya mboka, elenga image, trouve les bonheurs, ben faut ya bien, avec le boss patron, Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko, awa, bon moko ya mboka. Pa popi, motoki bala lobi, botala bon moko ya mboka. Merci. Salut cher internet, c'est toujours moi votre humble servante Elash Leta, la petite assure. Vraiment tous abongo na commune ya Bandalungwa na zando ya na marché ya Bandal. Toyo koloba pour na sujet na biso lelo ya to ya dollar eza vraiment ya komata na kini. To eza ya komata. Donc dollar ezo mata tout le jour, biloko peso mata tozo comprendre te. Yango na ko zo maman na biso ya wenze baloba vraiment pour na sujet na biso ya lelo. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman. Tomoni bongo to ya dollar eza ya komata makasi na kini. Yango tonto yeba ezo évoluer ndenge ni dollar ezo mata biloko peso mata. Pour na biso na marché dollar eza ya komata. Dollar ndesi na minute to so ba dollar eza na 100 idées. Tozo yeba te to komi wapi tozo kende wapi pour na biso déjà so ke na Thomson liboso za ke mona 1 kg tozo soma ngolem susu na 2200 siko 1 kg mbala moko so matana 3000 francs yango tozo kama likambo e wuchi wapi tozo kende nango suka nango wapi pour na siko ni peuple congolais siko to kufa ou bien to kende wapi pour na biso ba misusu ba mbali na biso ba fonctionnaire bon tona bango bazo futa bango saka to yakala siko dollar comme na 100 siko to suka wapi ba ndako na biso tozo futa na dollar mususu ba na franc siko bando changer ngo to ezo matali kolo to biti ba continuer biso ba zali ou bien ba zate ba lali ou bien ba zali tozo ba problème ngo to ko suka nango wapi yango biso peuple ko to lobi ke bango batali kolo ba zali kolo ba telema pour na peuple congolais pour tozo kufa ya ko telema tozo kokate tozo kufa ya ko telema yango ba continuer biso ba telema sino teli wezali to biloko pesa ya komata to biloko za komata makasi sauf que to ba lokwa lipa na ne matite bon so to comme ti ba lendi e komata donc biloko za ke biloko ka vendre importer ma de tu boîte à tomate na 200 francs et comme na 250 clean yak na 100 francs et comme na 150 bon siko to lo blanco ndenge ni donc tout ça au matali ko ba continuer ba sala noki ba kitisa la biso dollar na biso so ba kitisa en tout cas et ça kufa pour le peuple congolais yango to loba. Merci beaucoup maman, vraiment nazo ebate so tozo kende wapi tozo koma wapi biloko pesa eza ya komata nazo ebate so keza eza nini. Bonjour maman. Nazolinga dollar en gote. Maman lobaka maman na ngai na mboko to pesa opportunité makasi fa bazon saka franc congolais des valeurs pour moyen te tozo ko vivre te dollar et des mati makasi ba sa to ba dollar pe le ko mati biloko nyoso pe da wenze sama te biloko eza ko mata te biloko to te kaka na prix na biso kaka dollar kam te eza ko mata donc moi est comme ça que sont ma marchandise ezate ba sa to ba kitia so dollar ezonga ka ata na 80. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman dollar comme il a 20. Ah on a cité 120. Na zando eza 130. Vraiment ezali kamba pasi makasi pasi mingi dollar ezo mata tango midi pourquoi na crédit ezo mata donc dollar est comme à 100 125 pasi makasi vraiment dollar ezo pesa biso pasi makasi ya kosakana te donc qui neza pasi mingi mbote maman vraiment maman to lo balikambu ya to ya dollar na kini dollar ezo mata na ebite soto ke ndenge ni so bozomona ndenge nini mama nde dozomona ne biloko emati bona nini mbongo emati biloko pe emati mamba pasi tozokoka to mwa bando melaki tina tongo lali kaka ndenge wana soko kutana ngolo kuta po lali na yangala mama basala ka tuma babongisila biso masote misuto kozonga na mboka nza makolo. OK, merci beaucoup maman ça déclaré abi vraiment basa ba kitsa dollar ata na 80 pour dollar ezaya komata makasi ba konzamboka ba tele absolu kamboyo donc eza pasi. Bonjour maman. Bonjour maman na ngai. Maman nazo ebate sozo mona 3 dollars on dezo mate comme na 125 na yoki. Pona 3 dollars au pena ba konzi ba tale la biso po tozo kokate.
pour biloko na se vivre na 3 $. Tout le monde est là biloko zo matin. Na ba savo ezaki ba 50 lelo comme ba 100 francs. O ezalaki 200 comme ba 300. Normalement to ko suka wapi. Tozo ke na ko kufa bien tozo ke na nini. Lobi lobi so ba yesu to ko voter bango bien to voter te. Et bon kwanga pona moni mama kwanga matite. Pona kwanga nanu. Tozo tala bato ba roya nanu. Po bango be ba konta na transport na. Ba konta na transport na bango. Ponenge bazoya boye na nzela ba Congo. Soki batali transport na bango. Nde place ba omata pe kwanga. Neti to sombe ekolo na 1200. Lobi to ya sombe na 1500. Poni bango pe balanda to. Vraiment, ils a passé mingi passé qui n'est la référence, qui n'est a place batunyon sobayaka nakid. Vraiment ba konzambo ka batel absolu kamba dollar pour dollar ce que mati blo rezo mata. Donc ils ont fait ça passe makasi. Nzala pe kota na mboka donc passe makasi ils ont fait ça bon. Vraiment dans za bon na maman na biso ate karatombola a na zando ya mola. Bonjour maman. Bonjour mamie. Maman, to il y a dollar et combien à combien? Maman likamba dollar kutuko na ebité yo moko tambolo zo mona na ba tableau siko dollar et comme na ba nazo mona ba 11.3 na ebité sono ko expliquer ndenge nini yango na lingina tuna po bino nde boza boye tam susu bokuta na rapena ba konzango ya biso ya mboka na ba cérémonie. Est-ce que biso na mboka otozo dépendre na dollar? Jamais. Doit dépendre de franc congolais. Bon, dollar les ambongo na bisoté. Parce que comment tu comme vivre na dollar maman nangai? Tozo te kate bandana yaki. Bandana yaki côté kezate, tozo ko kapé ko somba bilo côté. Na yebité. Est-ce que mbongo na biso mo toki ko pesa ngo valeur te? Donc eza pasi. Na on s'adresser mingi na ba kondi na biso. Botela biso na likambo bino boza bien na babas na bino na bana na bino. Bas na bino akosoli ake traitement na poto papa na ngai. Moi na yoki moi fièvre, cinquantenaire. Siko peuple. Hein? Donc kaka bino na bana na bino nde bozala malamu. Biso peuple to vivre te papa na ngai. Bakulu na bakoma na mboka te na makamba boy. Moi ko liesa bana ezozala te yango bana bazokoma ba shege. Mais bino bandako na bino bozana ba provision. En tout cas, ma tante Amponio, papa Joseph Kabila Kabangé, bota la biso likambo, tozo souffrir, pas c'est l'équipe. Vraiment merci maman. Vraiment, et ça li passe ma casse pour maman, ça le bina ma nyon so bata la likambo, et ça passe. Et ça passe, peuple congolais bazolé la $2 ezo mata, biloko ezo mata. Batumsu ba sali 3 jours, ba oliate boso ba biloko te, bruna sali 3 jours. Asom ba biloko te ali ratabi a ko $4 te ezo sali somo. Vraiment to kutela maman na biso, maman na biso te karaba malala na e. Na bandane na zande na biso bandane mola. Bonjour maman. Bonjour. Vraiment maman, toi $1 eza yo mata makasi na kin. Et combien combien maman? Bon, toi $1. Bon, ça dépend ba toi. Nous kende 107, nous kende 100, nous kende 104 donc il y a combien na 125. Nous 125. Net arrivé je biso to sombra au $, ba peut-être biso na toile kolo. Ndé mati bongo malala pesa yo mata. Malala pesa o mata. Pour eso dépendre commerçant. Ce qui aye a teki, a koti ville, a sombi biloko et ko kokal suna mbongo na été et ko lukata en kende tan oya aye amatisi. Vraiment maman, lilobani no lobi pona ba konzina samboka batela biso mambato $. Bon, pona ngai bon, pour nangai, bon, on va battre sur un homme à Kamamboko, conjoncture to kendela nango. Pour ce n'est pas possible. Par rapport à des mamans qui sont vivants, les passés, si ils sont trop vivre, mais dans la caca. Pour $1 lobini, pour $, ils appellent bon on a bisoté. Bon on a besoin de francs congolais pour na yango ko lobani. Bon, pour nangai, pour $1 na lobi, bon, on va t'arrêter $1 né comme il est. Bon, on va bayebi caca. Bon, c'est rangé. Hein? C'est tout. Vraiment, je sais pas si mingi na kin, je sais pas si mingi mon vieux Jéry mon gongo mata donc $, face combien va? Nabi que zo kin kaming te, $, c'est à craquer. Donc $100 et comme il a 125. Donc pas si makasi. Gros bisous à toi Steve Makanga mon chou. Tous ça bongo toujours na zando na biso abondal mola. To kutana maman na biso te karambisi ya koka ukambote maman. Bon, t'es maman journaliste. Maman, ton moni, toi $. $, et combien to combien? Bon, normalement, à Wanawenze, ils ont un taux le rôle à $100, ils ont un minute le rôle à 100 000 francs. $10 le rôle à 10 000 francs.
Vraiment, pour nous, sur le bilan de mati, biloko pesa au matin. Biloko eza nango ya komata presque nyonso. Lokola nga natekaka mbisi, natekaka pe madesu. Na madesu tosombaka na to ya dollar, tolanda dollar ndenge ezokende. Na miniti oyo tellement tokendaka na franc, osomba madesu, bazobetela biso to ya madesu. Lokola $10 au moins na 100. Lokola $10 eza lokola na 14 000 francs. $100 tozotiango lokola na 140 000 francs. Siko il faut somba sac ya madesu eza lokola $200. Alors fois wana alors mbongo ezokende ebele. Soki na ye côté ya mbisi ya kokauka normalement malgré yaka na nzela ya mai yango tosomba kaka na ba francs eza pe kaka ya komata. Selon ba panier na ba valise ya mbisi ndenge tosombaka ba valise mususu ezalaka 50 000, 70 000, oya 50 000 et comme na 70 000, oya 70 000 et que na 100 000, presque ça. Nous c'est ça pour matakak. Olobi ni pona ba konzamboka pona $3. Pour dollar ezamboka bon na biso pété hein. Bon, normalement ezaka passe. Bazo mona dollar ndenge ezokende, mutu moko te azako soulever, ba vandi na bango kimia toyebi to juste soki balingi ekoma ndenge nini po batele mabaloba. Bazo leka na ba télévision réaction moko te ezali. Tout comme balobi lelo lobi ezalaki na 100 okikutango 110. Ezokende nde likolo ole ekita. Ezaka passe pona biso. Vraiment merci beaucoup, merci maman. Maman abiso elle a regretté azolela donc dollar ezo mata biloko ezo mata. Tozo kende wapi, torosuka wapi na mboko eza pasi mingi. Vraiment toza bongo toujours na wenzi na biso ya mola, tokutana maman na biso atekara kwanga. Mbote maman. Mbote yaya. Maman tozo ba surtout pour na to ya dollar. Betu butuna buka tutabakisa. Dolari de lauki. Buna ke kwanga kugata ke keri tala volume ke kwanga ke 500. Kansi bututawa wabuba ni ke kwanga ke 500 volume bakulo mwene. Buna kani sisiri 2000 kunanzo. Katutamona kubana nkiba su. Katutabakisa kwete bwebwe mwene. Basala tu batukulumuna dolari vutuka na kifulu kina ikeri. Mukusabi atike kwanga kugata bavundu na volume bana kabata yukutaku kwanga kikulu kili banyeke si volume keli neni kikwanga basiri kindwelu kabuta lenda kana ku betu bana sibafwa kabata yukutaku bavutula dollar bonsi keni. Maman bisa lobi na kikongo mais maman lobi eza très capital. Maman biba kitisi volume ya kwanga. Bana ba otonda te, bana bazolia bien te. Si volume akonga comme okita. Donc c'est vraiment et ça lui passe makasi maman déclaré volume akwanga ça ya okita. Babutela bsuno likambo. Kwanga komi ya kokita mais attends, et ça passe makasi. On a bana ndeti na université, bana na ozo ba mi bana na 6e. Ozo mona tozo souffrir. Na tsera mo butu ya rezala ki $. Minute muke ekiti mais le dollar ezo ke ka to éviter soto to ke na maboni eleki na franc congolais siko mboka na biso to vivre ka na dollar bien na franc congolais na ngola kuna ezalaki dollar babo yango bango ba oli akwanza biso to ko boya dollar te poto tika la kana ba franc congolais siko to souffrir boy ba kondi wana bango bazana ba mbongo na bango na bandako bazo souffrir lokola biso te. Maman ni elaki ke fufu kiti fufu eza ya mata eza ya komata po lelo boke bo somi neti soto ke somba na liberté c'est que fufu to bana ko somba na 45 lelo 57 oya décor to bana ki ko somba na 65 to comme na ba 86 to ko koma a bikolo awa balingi ko kitsa te tozo ko ken to suka ti wapi bango ba konzi bazana ba mbongo ba vandela na bandako biso siko tozo souffrir to ken ko zula wapi biso na bango to kokani te bana na bango bazana ba poto biso lelo bana bazo souffrir awa tozana bana ebele tokobongo na bana ndenge nini. Maman sengi ni olobi ni pona bakonza mboko papa ngana bakonza mboko ngana moni likamna koloba te mwana wana allo maman na biso tomoni ndeko na biso mwasi ya zoteka madesu maman madesu la bozo teka ngo avant dollar et mata bondo teka ngo na combien madesu tondo teka ngo na 1000 francs lele komi combien lele komi $50. Vraiment, pour un dollar, ma dollar est combien à combien d'abord? Dollar va mettre biso na 110. Ozo le banini pour na $3 on des au matin. Non le ba ekita to ki madesu ekita. Ba on peut kuna ba konti pe ala ndeso makamba $. Ponda bo mileke soute na madesu. Mileke soute na madesu.
tozaka mileki moke na madesu toza pose kita po biso mpe tosepela boye tomonelo te vraiment maman donc biloko nyonso eza ya mata biloko nyonso eza ya komata biloko nyonso eza ya komata biloko nyonso eza ya komata ndepe tokoka te na madesu to babeta so to babeta $50 babeta biso ya 50 000 kaka $100 na 100 soko apesi $10 10 000 kaka bongo toza posa madesu ekita seri oyo nde eza ya madesu ekitaka ma $1 ya likolo babeta biso lelo koyete biso na $115 babeteli biso vraiment nazoyeba te so tokimela wapi tokende wapi ma copine Patricia Milalu autrement appelée la Mégane donc nazoyeba te tokima wapi tokende wapi ezosala pasi ma grande sœur Chulisi Chapos Mémé tozokoba bongo na wenze na biso ya bandane mola mbote maman. Bonjour maman. Maman tomoni bongo zoteka fufu tozoloba trop sur to ya $. Dollar nde bozo somba fufu saka fufu avant. Prix na commune ndeni. En tout cas mikolo tozo soma fufu cher 60 000, 70 000. Moye za te biloko nyonso eza ikoteka mana $, te lele komi na $. Po ani. Bitolia ka franc congolais. $, eko ya ko dominer mboka na biso eza bongo te. Fo ekitati na suka. Biso toza bana Congo fatolia mbongo na biso ya RDC mboka mupaya ya kodomine mbongo ya mupaya ya kodomine mboka na biso esimba te lelo sakombe alosi yango ekomi 700 francs tozo kende wapi moye za te fo ekita pendati na suka fo do mboka na biso ya Congo fo emata toza lisusu na moye ya kosala te ata lelo bafuti yo $200 $100 osomela ngo nini elo moko te bo biloko pese na wenze zo tekama te bato bazofuta malamu te fo mbongo na biso ekita biloko nyonso ekita po bato bazofuta bazala na salaire ya kitoko. Vraiment maman biso za kanda makasi ya $, azomona ndenge revivre te mbote maman mbote maman makamba $, onde ezomata biloko ezomata na ebite so bozo vivre ndeni na bana biso ne toza boye to na kanda makasi na sensi nini so tofuta ndako $80 na ndenge $, emati bo tofuta ndako ndenge nini mibali misala malongo ezate bakolo ndako balingi franc balingi ka $, siko le $, emati tofuta ndako ndenge nini tozonga mandaka ba parents be tosala teke mboka po $, elikolo kolo ndaka lika ndako na 20 ndako na 50 $70 siko kofuta $, ngo ndenge nini balika mbongo ndako na $, siko futa mbongo ndako ndenge nini bala bako vivre bala bako tanga ndenge nini bala bako lia ndenge nini le $, ekomi 15 000 siko futa ndako $80 na frère na combien olobini pona bakonza mboka bata likambo o pa lika bandako nanu liboso bakolo ndako balika bambongo na $, ola $, emati to futa ndako ndenge nini $, ekita obiso futa ndako malamu bobo mafuta ndako ya sosali li garantie na yo tango kobima okende wapi na bana na yo malamu $, ekita oto futa ndako malamu bobo oto futa ndako ezate. Vraiment Steve Makanga vebola donc eza pasi na Congo mamto mona na Congo awa donc to kanga ka miso pour moi tout ezate 17 mongongo mbote maman mbote yaya oui maman mamba $, ndezo kende to na mama yaya emati makasi to boyango to boyi $, ndenge mati yaya to teka bien te kola masango na teka masango e kola masango ezala 1000 fois na minute to tele mibo et peut-être c'est qui na 600 lele komi na 1000 fois $, emati makasi Pona nini $, emati tokolesa bana nini tokolata na nini tande to salite poni $, emati toko osombela mbate siko banda kwa bato tokofuta na nini minute ndako ekomi 50 000 na futa ondeni nini na futa lobini pona bakonza mboka na biso pona bakonza mboka lobini ba papa bayokela biso ba mama mawa to oteka na wenze bayokela biso mawa bafungola matoyi na bango bayokata biso ba mama mawa ba mama nde baolesa bana baolesa ba papa misale zate to souffrir makasi bayokela biso ata mawati yango kana lobi ya vraiment maman biso za kanda makasi ya bisinga bi elâche la petite assure so la bina loba na loba mabe maintenant kana posa maman loba ta 2 moments comme ambozo vivre na mboko ngaku pona ngala moni ezaka pasi po condition to vivre yango ezala nango te ba pays mususu kaka biso kam to vivre ba makamba boy po yanga kutu
na si na bae bango balo. Vraiment, eza pasi mingi, poste motema. Je salue mon vieux Rifé Yamba Melo. Bon, moi, quand Mboka toujours en avant, toujours liboso, to comme na suka émission na biso ya lelo. Vraiment, maman na biso ba déclarer pour na to ya dollar ndengezo mata, biloko peso mata. Ba continue biso ya Mboka botel la biso likamboyo. Pour tozo ba dezo to kende wapi, zo to kima wapi, na Angola ba boy dollar. Et kiti na Kishasa eza ya komata. Bon, continuer toujours quand on a site na biso bon moi quand Mboka boza la de cité à travers bon moi quand Mboka ndebo bozo ba nouvelle nyonso ya bien na Namboka Nabiso Yakin, je salue mon chief Patrick Momo, Yabo Ezalate, ni par ailleurs, à part Nabomoko Yamboka. Gros bisous à toi, Steve Makanga, mon amour. Christian Choga vous dit, bon moko Yamboka, site Oyo Kanyiba site tout. Celui qui trouve bon moko Yamboka, Elenga Image, trouve les bonheurs. Ben faut y bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo, actualité ya Kitoko. Awa, bon moko Yamboka. Toza na système ya digital Momo. Tandela bango bekso balala batika na ko subate. Check. Bientôt na mbetu donc etala kaka ya bonon. Existait na Stockholm. Bomoko ya mboka sita makasi. Bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo. Bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci.